La famille, boyebi déjà problème à Jujubio oyo. Nga na yebaka ke un jour problème oyo ya Jujubio na walesa e indaka na réseaux sociaux. Pona nini nalobi ke indaka na réseaux sociaux, biso tout omonaki Junior Ngamo Jujubio tango akendaki epa ya pasteur walesa po basala ye délivrance alongwanaki des fois oyo azalaki po akoma mbali normal toyebi ba vie ya Junior Ngamo na réseaux sociaux biso tout toyebaki yango. Tango aye kozwa décision ya obongola motema aye kokende na Kisasa na église ya pasteur walesa abandaki nanu na église ya pasteur walesa ya poto. Junior abandeno na tela bino mwa vidéo mukie toyoka ba vérité oyo réseaux sociaux bazelaki koyoka lelo biso tout toyoka vérité wana ya koyoka ke Junior Ngamo na pasteur walesa bazwamana ba problème ya koyoka ke babengana ye na église ya pasteur walesa. La famille ngata na moni Junior Ngamo abali asali prédote na ye azui mwasi na bande komitu na question moi mobalo yo délivrance na ye biso tout omonaki ntango nzambe asali grâce po ye azwa mwasi mpona nini te azongi lisusu epai ya pasteur walesa tomonake baprésente na église tant que frère azwi fiancé nzoka na église ya pasteur walesa babenganaka Junior Ngamo. naotiela bino video moko tolanda oyo ebimi na munoko nalobi bien na munoko na ye moko voilà tolanda oyo ebimi na munoko na ye moko Junior Ngamo tolanda ngo nayebaki ke na nsima likambo oyo moi je savais ke baa na problème moko boye soit babebanaki mpo na likambo boye nga nalobaki eloko mpo nayebaka yango déjà nayebaka yango naotiela bino tolanda nazoluka video yango natiela bino tolanda tobanda kolobela yango voilà. Lelo bato ebele bayebaka te omonaka oye opesi mutu foto bandi nde lelo communauté na biso ekoma soki likambo baluka baverifie te directement babandi amade asalaki boye mpona nini foto eze ya ye po evaneke biso nyonso tomoni likambo ya comédien Aïda awa Aïda Kapilasi biso tu tomoni dossier na ye mwana bataye kolelelamba me botala nde bandeko na biso basiere na biso apoto nde bavandelaki na balive mpona kocrucifie koya kolobaloba voilà dossier ya Junior Ngamo eza dossier moko oyo batu ebele bazalaki kozela Junior aya na matière ya pasteur walesa e matière oyo bozalaki kozela yango yeye bozela nazoluka video yango naza mwa problème ya réseau na nga awa ozela nazotiela bino video wana ya Junior Ngamo mokili banga mokili banga mokili makambo nazozela télécharger connexion na ngiza mwa matata. La famille, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. En attendant, tosozela télécharger. En tout cas, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Famille Libota, focus toujours na badate na biso. En tout cas, bino mo boyebi ti sikoyo tozozela sold out. Bande konanga famille Libota to sali sold out déjà. Il y a 3 catégories. Na yebisi bino 3 catégories sold out. Deuxième date ya boyezalaki. Alors tozozela sold out. Il y a carré d'or. Na ya catégorie 1. Donc il y a catégorie 1 où ils ont à $65. Et puis carré d'or na biso ils ont à $120. Tout ça, il y a une place mouké. Alors ceux qui n'ont pas billet, il y a où déjà aux billets pour la deuxième date. Donc pour la première date, bravo. Ou on a déjà nion ceci et ceci. Et si aussi là qui côté kuna d'autres c'est la kaka. To wando bouquet ba billet avion, to bouquet hôtel pour que to kende pour un spectacle à munene oyo Mama Bellevie a bombeli biso na 2027. Alors oza famille Libota kozanga te somba billet na yo biso nyonso tokokuta na kuna pour un rendez-vous oyo ezota la biso ba famille Libota. Voilà. Video yango yo tokoyoka yango ensemble na bino na sino tiango pe mupanzi wana tokoyoka yango ensemble na bandeko nyonso. Enga beba bengana ngana église. Ba bengana ba rejeter ba l'église. Parce que pourquoi aujourd'hui moi si na ina makoka usoro moi si pourquoi na soit moi si wa batenga
Simana ezaka nzambe putika ngana vanda nga babengana ngana église mais c'est la côté na ba non c'est ensemble l'internet ba lo ba mena ka na ona puté machine mitri ba ki no tomo so ko mobali il faut ça courage bomba makaba tema c'est la monnaie bimise ngoli lo oyo parce que les gens dans celle là ba et puis ba grâce de belé tout comme le rentrée scolaire côté nana mongo penser la mona na rentrée scolaire la famille la rentrée scolaire où il y a diplôme oyo na avec la différente je suis comme mon qu'on a Paris mais va peser à 32 kilos na 20 kilos faut na 32 kilos na 23 kilos mi balé il faut foutre habillé il faut ça macabre sur la carte mon cas foutre na habillé après na bon ya colis à 32 kilos et le reste c'est bon foutre dans la poudre dans un billet à mais va bien ganinga Nasi boyoki boyoki parti ezaki important ezaki parti ya babenganinga voilà bozela sikoto solo la yango tolobela yango pourquoi babenganaki Junior na église ya pasteur Walesa voilà lelo Junior Ngamo akobima na réseaux sociaux te aya olobela église ya pasteur Walesa mabe to akobima na réseaux sociaux te aya kobanda ko kitisa to ko dénigrer pasteur Walesa publiquement Junior Ngamo akosala ngote pourquoi parce que lelo soki ye aza mobali azwa pe mwasi atie na ndako eza grâce ya pasteur Walesa pasteur Walesa ba contactaka Junior Ngamo tanga zaki na poto Junior abanda service ya délivrance na ye na poto excusez abanda service ya délivrance na ye na église ya pasteur Walesa na poto biso tout omona makambo eleka na réseaux sociaux ti babwakisaka ye biloko tu ya ndako oyo ye asombaka na mbongo na ye ya kidefwa defwa na mbongo na ye ya mabe mwana mobali wana abandelaka vie ya zero lo nakamwaka na regreta komona ye kana barando natalaka na lobaka ndeko fala azala pena témoignage ya monene fala tika barando akoma pe akosalela pena tata nzambe ko aosalela pena nzambe na solo ata namona ke na barando aya fingi aya alobi elekelanga bo toza bato mutu na mutu ana ndenge na ye mutu na mode de vie na ye kwa donc toza bato Junior Ngamo tango ake délivrance na ye na église ya pasteur Walesa ya poto et yako osenga ke aya ko continuer délivrance na ye na église ya pasteur Walesa ya Kisasa ya Kinshasa pour que babatiza balobani babatisa ye voilà et senga ki ke aya ko continuer délivrance na église ya Kisasa pour azwa baptême pour babatize ye voilà babatize ye mwango yango wana ndeto mona kabiso tu Junior ayaki aye na église ya pasteur Walesa ya Kinshasa nyonso ya ye ebandaki koleka na réseaux sociaux na obetela bino lisolo na bandi bino malembe poto ya kokoma tina esika babengani ye est-ce que bato babengani ye bazalaki na raison to bazalaki na raison te nani aza na raison entre Junior Ngamo na bato o babenganaki ye na église voilà landa dossier et osalaki tango azongi Kinshasa pasteur Walesa lingaki aya Kinshasa po aya kosilisa délivrance ye moko po délivrance esalamaki na église ya poto ba frère kaka nde na ba pasteur ya poto mais pasteur Walesa lingaki tellement ye moko aza mokonzi ya église ye aza na onction makasi koleka ba pasteur na ye nyonso wana bambolombolo oyo batiaka bajuara na église na bango selon église na bango selon bango nde tomonaki batindelaki ye transport tomonaki ye ti akitaki Kinshasa eza na bato ebele babandaki komona lokwa délivrance na ye lokwa maseki po nyonso ebandaki koleka na réseaux sociaux nyonso ya ye ebandaki koleka na réseaux sociaux
po atalisa monene na nzambe po Junior azaki parmi batu oyo réseaux sociaux bande kofinga ye mingi tomona tanga zolala na se tomona tangu mipepe mabe ezobima na nzoto tomona tangu délivrance ntango baosalele délivrance tanga zotutuka na se wana tomona na ntango paster Walesa azoloba yo nani ngai tata mwasi so mpe ngai molimo moko nakotaki ye na nzoto nazwaki ye na zamba nyonso toyoka yango ntango babanda kosalela Junior Ngamo délivrance ntango Junior auti poto aye koluka délivrance nene église ya paster Walesa abandaki kovanda na permanence ya église bapesaki ye chambre eza lokola epa ya papa Walesa ya lokola flat ba permanence na bango eza lokola lupangu lokola flat eza na ba chambre eza teke permanence nyonso bolalaka na kati ya église non ya lokola na ba flat lokola ba chambre ko ba chambre bapesaka Junior chambre oyo ezalaka lokola flat na ye biso tu tomonaka na page na ye ndenga banda koloba naza awa epa papa Walesa bapesinga chambre nazostambela awa nazovanda awa anatanda ba délivrance nanga eleka tozalaki biso tu témoin ya komona oyo elekaki na vie na ye ntango baye kosalele délivrance baye kokende na mai baye kobatize ye après tanga zongi poto aye kozonga na Kinshasa azalaki na place teke akende kovanda na hotel aza na famille moko oye akevanda Junior avandaki toujours na église ya paster Walesa azalaki toujours na ba flat oyo wapi o paster Walesa apesaka bandimi o bayaka délivrance kuna ba o bautaka poto en tout cas église ya paster Walesa eza bien organisée pour na côté wana mabe ebandaki ndenge nini ntango délivrance ya Junior Ngamo esili aye kozwa mwasi na ye o aza na ye mikolo toyebi mwasi ya kitoko autaki kopredote fille moko boye nabosani komba mwasi yango mwasi kitoko mwasi moko pembe ta evanda makambo nyonso bien azwaki mpena mwasi na ye ya kitoko oyo andimaki ye na bacondition oyo Junior azalaki nango ntango Junior aye kozwa mwasi eloko nini oyo esengelaki asala il fallait amema mwasi na ye epai ya pasteur Walesa papa nazwi mwasi na nga nazwi yeyo bafrère basécurité oyo bazalaka na place oyo Junior abandaki kovanda bafrère oyo bavandaka wana oyo baza permis ya kovanda wana na baagent ya sécurité bolandanga très bien bandeko emelenga video osabone okommente olike partager partout na Facebook na WhatsApp na Messenger partager partout voilà bafrère wana esika wapi oyo Junior Ngamo azalaki kolala ntango Junior aye kozwa mwasi na ye ntango aye kozwa mwasi tomoni geste oyo ye asalaki na mwasi na ye mwasi akomi koya kotala ye na kati ya permanence bozo comprendre nga na permanence wana bapesaki bango chambre bapesaki Junior chambre na chambre wana azalaki kolala ye moko azalaki teke oyo baolala na bafrère mibale misato non azalaki ye moko po azalaki toujours na baprière ntango basambeleli ye selon bato ya église balobi ke ekendaki mbangu il fallait azela azwa nanu mwasi te mpo na bato ya église balobi ke esalemaki mbangu makambo wana nyonso wana nanu paster Walesa ayebi eloko te wana paster Walesa ayebi yango te bolanda ngai ntango Junior Ngamo akomi kokota mwasi akomi kokota mwasi teke akotaka mwasi na ndenge mobe bato bayeba te non mwasi akomi quand même akomi koyaka kotala mobali na ye na esika o mobali avandaka po Junior azalaki kovanda na flat te na bandeli bien abandaki kovanda na flat te mais azalaki kovanda na place o bapesaki ye wana lokola chambre ezalaki lokola flat hotel voilà mwasa Junior akomi kokota
akomi koya kotala ye place wana. Tango akomi koya kotala ye place wana, badiacre ya église na ba protocole na ba garde o bazalaka wana bakomi koloba ke no Junior akomi kokotisaka mwasi ayaka kosakuplaka na mwasi na ye na kati ya permanence eza malamu te, azo kobebisa balwa, azobebisa balwa na bango, azoya kobima na mwasi na kati ya permanence, aosala buzoba na kati, bakomi créer ye ba problème. Et c'est par là que bayaki kobengana ye na église. Babengana ki ete ndenge pasteur wale boyebi pasteur wale sakuna sala bajeti. En tout cas pona kobengana pasteur wale sala bajeta tele mataso moni mabeza. Mutu ko to bengana bani moko. Pasteur wale sasa moni ka mbutu o mabe moko eza abengana bani moko na église. Mwana ne moko babengani ye. Et ko sala ke pasteur wale sa ayeba kipe makambo na te ba frère balobi ke ndengo bandi kokota mwasi awa bake kokosele makambo ke non abimaka na mwasi kuna basalaka babuzo bane kuna baye kobengana ye na perme babengana ki na église te ke baloba ne kotiaka makolosu awa na église te na église nso tobengani nde tomona pasteur wale sa salaka babengana ki bongo te. Junior Ngamo babenganaki ye na permanence na chambre wana babimisa ye na biloko na ye bima kende koluka esika na yo mosusu po awa biso toboyi okotelaka biso mwasi. Bato wana babenganaki kaka po mwasi azoya kotala ye eza place o mwasi azoya kotala ye me bango bakoma ye kokende na makanisi na bango na bandenge na bango ke ndenge mwasi ayaka kotala ye boye seke mabe elekaka awa. Bango bakoma okende na makanisi ke ndenge mwasi ya Junior akotaka kuna pona koya kotala Junior seke bamabe elekaka awa seke basalaka buzoba awa seke basalaka bakouple na bango bakomaki kolobela ngo na balolenge na bango. Baye kobengana ye na église babengani ye ezalaki na butu babengani ye ana place akolala te na basaki nazo tambola kana basaki na ye donc eza siko avanda kimia atikala kolobelo kote na miniti omwana na ye azwi diplôme nde bomoni ye abimi lisusu po aya koloba abeta parcours na ye azobeta yango lolenge elekaki boye avandaki na mwana na ye azangaki mbongo kotangisa mwana taba parcours na ye leka nango po abongola motema nga na oloba boye bandeko bozoya kofinga église ya pasteur Walesa to bandeko bozoya kokondane lisusu Junior Ngamo to ba o bozoya kokondane bato ya église ya pasteur Walesa. Yaya nzamba malamu o esengelaki esalama na vie ya Junior Ngamo esi esalemi. Soki peut-être basali wana babenganaka ye te mais peut-être alinga azala oyo aza te quelque part balobaka le malheur est bon. Eza na mabe mosu ekomeli yo na vie nzamba epargne yo na babiloko mosusu. Lelo Junior Ngamo ye wana avanda azwa ndako avanda na mwasi na ye soki kuna babenganaka ye te soki kuna balobaka nete ke bima peut-être alinga avanda pe na mwa donc quelque nga nalobaka na vie nzamba yebi ndenge asalaka makambo na ye bokondanaka bato te est-ce que lelo akufa te malgré babenganaka ye kuna akufa te aza toujours frère ya église wana po grâce ya église wana nde ye abongola motema nde alongwa mwasi akoma mobali alataka baperike azalaki kolata baperike kolata bilamba maputa mututu ayebi des fois soki abongoli motema ezalaka feti na lola eza te ke o babengani ye o pasteur Walesa babebana o bafingana o basala boye nde makambo bandi kobima boye tokoyoka nga naloba yango mwana mobali oyo après délivrance na ye fala komosela nzambe pena makasi naloba yango na regreta ndenge azonga na barando ya réseaux sociaux
lelo biso tellement toyaka kokondane lelo bolibo bando kondane pasteur Walesa église ya Walesa babengana ye babengana ye bozotala te monene na nzambe oyo asali kati na ye me bino bolibo bandotala directement babenganaki ye basalaki boye tellement boyebaka bamakambo ebele balive ekomopela mutu na mutu akomi na baraison na ye azongisaki kutu boye ye moko ameki kutu ka akoflashe ameki koflashe namoni soki ecographe nakomona na ecographe soki ecographe oyo azalaka partout wana babengaki so saint esprit namoni ya matin na live moko aexplike très bien ke eza makambo na biso junior aza frère ya église na biso eza kokita koma église ozwi bateme oza na certificat ya église wana oza mwana ya pasteur wana nda batiza yo oza mwa père spirituel na yo junior père spirituel na ye c'est pasteur Walesa à un moment donné totalaka te babebanaki babundaki baswanaki bazokanaki me totalaka esika o mutu abimeli totalaka pe mama na likambo eza nini toyaka kovanda po babebani bazokani babundani bapotani me totala monene na nzambe na kati ya junior wana combien o batala kobongola motema ezalaka facile te surtout na vie na bango ba deux fois po moto atika oyo ye azalaki abongoli motema complètement ezala facile te po ezalaka esprit mabe ya bademote bademote ya bakota bino mo bomonaki na délivrance na ye ndenge banda koloba donc bakota ye deja bakotaki ye deja ebele mais quand même lelo aza délivré ao vivre na mwasi na ye aza na mwasi na ye divine voilà divine komba mwasi to komba mwana na ye nde komune divine mwana na ye nde onzire divine mwana uti ozwa examen d'état azwi a réussir na diplôme mwana wana jeune fille aza na bakamarade azalaki koyoka mpasi balobaka tata na ye aza pede mwana wana ya mwasi azalaki koyoka mpasi balobaka ke papa na ye kuta aza deux fois papa na ye kuta aza boye papa na ye kuta aza papa mama abandaka koyoka yango mpasi na monoko mpasi na matoi mwana wana lela mwana wana banda kokelele pa benita ya abe de tous tomona yango na réseaux sociaux alors soki matière moko eye botala no mpe grandeur ya nzambe na moto yango botali ke te en tout cas nzambe amonene tala grâce à pasteur Walesa nde junior aza oyo aza grâce à pasteur Walesa nde grâce na ye moko mpe mpo andimaka kochange soki ye moko aboyaki po ti akende kisasa ti akende église andima kochange eza facile te ki abanda kosala vie moko grâce à vie wana ya banda kovivre baofuta ye aozwa bamibali mpe ya mbongo ye oyo apesi grâce à vie wana nde ya banda kofuta ndako na poto grâce à vie wana nde ya azalaki kovivre eya facile te moto atiki vie wana kaka boye junior avanda na kisasa alongwa na ye na poto akomani na kisasa aza na mwasi na ye avandi na ye na poto akendaka koma kosala na ye na baagence na ye akoma kosala agence na ye akoma na mokanda na ye asombi biye na ye akei amemi biloko na poto azwi ya biloko bata kini aye nango poto azwi ya poto amemi na kini kaka bongo akoma kosala na ye me lelo ti bobandi balive na tiktok bozo église ya pasteur Walesa baza mabe mais grâce à pasteur Walesa wana nde ngamo abongo wana ti mponi biso tobosanaka mpona nini eza bamisatante oyo eyaki baeglize tout eya na baproblème yango bafrère bamonaki mabe ndenge mwasi azoya bamoni ke non eza avant trop obongoli motema ka sikoyo okomi kokota na basi bakomi deja ate seke kuna baosala makambo mosusu alors so makambo wana esalama awa eza bien te eza temps place ya nzambe babiloko moi elobamaki ebele nde babimisaki frère libanda
mais lingi koloba te ke babengana frère na église ke non kotia lisu makolo awa te kokota a lisu te toza su na poso ya mono te non chorégraphe so chorégraphe auti koexplike yango kuna na live botika biloko wana boti kobendaka kobakisaka nga alobaka biso bakongolais tokoma na biloko moko boye surtout bato surtout bato basala balive na tiktok bandeko na nga ye esifi azalaka na introduction donc soki azalaka na mwa intro ya mokie ndenge koyelo développement ndenge kotiela ona conclusion yo moko mokolo likambo ofongola pena monoko est-ce que likambo yango eza boye eza kitoko te lelo junior ngamu akozonga na makolo ya paster walesa aza papa na ye walesa aza quelque soit ndenge ye abimeli na église na mutu na ye ata ndenge azoloba nga babengana nga na église wana mais akozala il faut azala reconnaissant na vie na ye mobimba fo azalaka reconnaissant na église ya paster walesa epai ya papa wana azalaki motema monene ya kozela ye abongwana eza témoignage mais lelo soki bino bandeko na biso ya tiktok bokomi kozwa balive eke ezongi bokopesa baninga mosusu courage ya kobongwana ndeni mpona tiktok wana baza ebele ti bapapa mama kuna bapaa mama baza ebele kuna ti pour ne pas kena badotanga bakombo na bao bapaa mama na tiktok baza ebele mais ntango bozwi délivrance ya moninga bokomi koya elekaki boye bazongisaki boye kaka mpo ye moka flashe ka mwa mokie wana alobi yango mpe te na litio mais alobi yango mpona témoignage na azopesa parcours na ye mais tellement bato ya tiktok mposa matière ezalaka bango loko eloo mosusu mposa matière ekanga bato ya tiktok na bilamba motu na moto akomoya na développement koto okutu baye na conclusion bozolongola bato mposa kobongola motema junior ozonga na makolo ya papa walesa kesenga pardon mais balive na bino etikali grave na bareseau sociaux nga alobango eya na bato mosusu bakota na ursi botelo ya tv kuna baloba verité kuna paso likambo eza nakota nake yoka verité kuna mais moto bato bayebi kaloba verité en tout moment ozoya kopesa bato bafausse information est ce que bato baolingao eza bato mosusu baolanda yo mais yo oye na live obandi kopesa conclusion oye na développement mbala moko olobi okangi olobi okangi eza bongo otie mpe sete pa obeti sete eza bongo non botika ye na paster walesa baokotana te soki aoyaka ye moko aye na réseau sociaux ye apesi matière elekaki boye mpo aza mutu mais en réalité aza mutu mofo aya te mpona makambo ya paster walesa nzambe aza kati ya walesa nzambe na ye moko d'abord junior na nzambe ya paster walesa nde esungaki ye akoma oyo azali lelo bino bosakana kosala délivrance ya moto aza papa mama eza facile te boyebi bademo wana ntango babima bazongela naloba yango so osala prière na vie na so olingi okoma kombati na vie bandaka kosala prière mpona ndeko mosusu oyo aza na baproblème omona baproblème bademo wana bakoya kokombattre yo mais nzambe acapable ya osisa na problème na ye oyo ozobondela mpo na ye asisi na oyo yo moko ozobondela te mpo nango mais nzambe alongoli problème na ye alongoli mpe ya yo en tout cas oyo nazalaki nango ya kopesa information mpona problème ya junior ngamo yango wana. La famille, abonnez-vous, commentez, likez, partagez partout na Facebook, na WhatsApp, na Messenger, aimez cette vidéo. Si vous posez abonner, en tout cas, bienvenue chez Irsi Botelo TV. Quand vous vous abonnez, activez la cloche de notification pour que prochainement, tant que vous avez une analyse, na biso eko mele si kanyon so oko zala. Famille Libota toujours na motema, car andenge zala ka film na biso de écoute, na o comprendre Kenny te. Non, comprendre le rôle de Pessi Kenny te. En tout cas, Kenny mbeli au tiet. Donc voilà, abonnez-vous, partagez vidéo nanga partout. Junior ngamo zala maye les réseaux sociaux ba luka wana baza besoin matière. Donc couper sa matière à pasteur wale ça te bomba yango tant que moi na ya lingomba et aux amalamu mingi. Donc kutana bino à la prochaine occasion. Ceux qui nzambe a zongité aimez la vidéo. Tu as un commentaire à bien, donc aimez vraiment la vidéo, n'a biso tia commentaire à bien
yoza malamu mingi. Bye.